Je me présente au nom de Diable Cercueil avec beaucoup de respect que j'ai vu le doigt. C'est Maître Cercueil. Thérapeutique ni to mela toto lukani ni to kende wapi balobi Gracien Ikoma yeyo abimi les sous na bilili na bino abimi les sous na betando ike na monde entier pour bo mona sous soda de la presse congolais Gracien Ikoma a rolo ba les sous na micro ya rouge donc ma bezali na bimi les sous na bimi les sous pour la troisième fois pour na roista bino ba na monde entier fait vert et déjà fait vert et déjà pendant rouillé ambela bilo artiste alolenge na ndenge ba comédien danser ba politicien ba tout au balinga balo ba na cadre émission fait vert avec Gracien Ikoma bolanda ngo wapi ba na monde entier ba na Congo ba na Poto ba na Belgique ba na États-Unis ba na Canada Rolanda fait vers wapi nulle part ailleurs balobi na Vérité Universelle TV service traiteur de Seyaki Vérité Universelle TV pour nous préparer les binos ba journaliste à danger ba émission en danger fait vers avec Gracien Ikoma izawana pour nous pesa ba Vérité tout donc et on a senga ba na Poto ba na Congo ba na monde entier bo s'abonner massivement na Vérité Universelle TV pour nous sala toujours na temps na actualité pour nous zoa ba information na source ya propre ya danger donc bo s'abonner ka ebele donc minga koloba manga pasi o bandimela ka Gracien Ikoma o balinga vraiment émission fait vert désormais nulle part ailleurs Vérité Universelle TV na rolembate na rosenga appel ba s'abonner bloko la ba na poto loko la ba maître John Simao donc Mama Misha vraiment donc je ça là vraiment qui toko balobi moi c'est pembe moi c'est santache balobi migolo bata pembe ba ki misa bangungi na ndako menabi ke Mama Misha na poto ngungi ane troté donc ça vraiment plaisir sans oublier balobi Mami Rosita na Paris na kata bobini superviseur Papi le Congo il y a des grands potes à ma solo en gros donc ça là vraiment plaisir donc tout le rôle là RM Rigo Masia là na kata Autriche ba s'abonner massivement pour na Rolanda fait vert avec Gracien Ikoma bo s'abonner massivement de na beta toujours c'était balobi Mama Zozonzango Bobo Ikoma Pacho Latine juste des artistes peintres na kata Kinshasa mutayeko kanga bango sans oublier balobi des otaf mayambenda na kata Russie côté malili ya kitoko bo s'abonner massivement Pichu Ikoma Mystère de l'Ouest bo s'abonner massivement famille Ikoma famille Viokolo respect bien merci donc mbote bandeko balandi bomoni bien que toana katima ya masolo ngone nesta kibino sima caméra Daniel Akani Masaro donc ezana ngoli ngamba lumière Barozwa donc catch à la congolaise nulle part ailleurs et ça vraiment actualité à ta source na pesimbote na merci na boss na biso maître John depuis Switzerland donc toko bundare tant que ba soda makas toujours lobé la catch congolaise tout le monde a rappelé bande de américain mais le tout imana katia source toujours catch ya congolais catch ba congolais ba ko bunda ezamel kambo nene et salamani il part na katia Congo donc ko salama ko sala sous plaisir na pesimbote na batu tout au ba ko tirer attention à Kolanda émission fait vert toujours avec Gracien Ikoma to ko information na source. Merci na Mama Misha depuis Paris. Merci na boss na biso donc balobi maître John 12e dame na Kati à Switzerland. Pourquoi pas les grands superviseurs Papi le Congo. Donc merci beaucoup de la confiance vous opé sa biso pour notre information na source et ça m'a plaisir. Donc les autres za toko vivre combat live ya Kacher na biso otobengara China Rambo na kombo ya Cercueil. Toko découvrir lelo arobunda nani na adversaire nini o arobunda na butwa lelo et ça m'a plaisir na bana poto le wala Bobo Ikoma pourquoi pas na Pichu Ikoma Mystère de l'Ouest donc bino mo na ka c'est l'ambiance to globaliso sunini donc Mon pépé. Come on.
Tibani, Mema Timona, Mumba Gabono, and my one village. Ça c'est sur le tour. Moi village natal. Même si vous fumez à Bakis, vous pouvez à un village. J'ai pas mis la vérité. Son ma page. Son ma page. Son ma page. Son ma page.
Naete makasi. Nalina makasi mabe komanda ba ujana. Na uluka mbisa mai. Na omotusu na mona kiso kibana. Otu na omona lobotu. Biro baba boto mona. Nasanga mingi akolo batebe biro baba boto. Na opeta bango. Koza la fani. Eh bien merci donc. N'habitez, bah bien me longue victoire. Ngayo Maître Balen commandant Baoudjana. Commandant Baoudjana mais au sali ba technique ba gene Koulousse. Na uti Lubumbashi na yola kisabango e Koulousse tatatika. Po solo. Ba TV za radio te tout monde na bilili au bundi bitumeza makasi bitumeza facilité. Bon bino mo bo mo na moyen na lobezate. A quoi il tombe te au ba gene Koulousse fait pas compter. Hein? Donc il va na côté 10. Yo mo moni ata bokotanga 1000 azaka wana. Keno longole. Na olongola e bosa la calme. To landa ndongo zo longole to mona. Bosa la calme. Dimanche na obete la bino mbisa mai. Dimanche na zo beta e. Dimanche obundana na. Obende na seconde. Oyo na tika kikaka pour public espera. Na ligana gagner na seconde mais na tiki public peut mona. Vraiment mais zonga kuna zonga c'est go obimise na Koulousse. Na obimisa. OK. Shinarambo, Kombesili go Shinarambo. Kombesili nene omoni marambo. Calme mes amis. On dit des fêtes. Hein? On dit des fêtes. Oui, naza mobali. Naza mobali, na éviter celui le bagolo bego sala. Pour na modi mage bitumbeza yi makasi. Voilà. OK. Bitumbeza la yi makasi donc au bundi on se défend d'attaquer moi la mobali. OK. Naza maître cercueil. Voilà. Je me présente au nom de Diable Cercueil avec beaucoup de respect que j'ai vu le doigt. C'est Maître Cercueil, le Diable Shinarambo. Shinarambo, mais le lenge obino boko bundela o, eza vraiment ngambando e solo. Olobi? Le lenge obino boto bundela, eza vraiment ngamba solo. Yangwana c'est réalité, c'est catch congolais. Moi je suis catcheur féticheur. Na catch club 50. Catcheur féticheur. OK, catcheur féticheur. Sur 100% catch na moni makofe bundami muke mais kisi ndebele. Kisi poto kutani ba féticheur mi balé. Est-ce que qui veut dire qu'il y a lesquels à Bagone Koulousse pour qui sont zaki muke? Oui, eza préparation. Ngani mara de fête té. Pour le premier combat et bandi lelo. Oui, ça allez bon retour à la journée. Tout peut gozala.
retour na bandi que retour na ye to bunane samedi. OK. Et puis samedi on ko ya to wa ba ko kana ekolozo. Olobi? Ba ko kana ekolozo to neni. Te wana za préparation na ya préparer. Nga pe na préparer makambo nga. Mais na koyebisa bango kaka ke na bombela radu shimutaka la te pona kotela te. Pour pantalon za zo balipute za mael. Je me présente au nom de Diable Cercueil commandant lisoko ando ki babeta ka gazola mutazana na toilette ke boko sumba libanda. Ezala ngo mambo amike ngandi maka de fête. Mais na yebi ke lobi na robeta susu na ko préparer ndenge muzusu. Et puis jusqu'à la fin on préparer ba miracle mususu pas ba. Félicitations même comme mon kitoko na mono se défendre kitoko vraiment Cercueil maître Cercueil na biso tali caméra na biso bote belé ba ko lando dans monde entier net maître John depuis Switzerland pourquoi pas na Bobo Ikoma ba tout ba ko lando par-ci par-là au retala na chaîne internationale le la vérité universelle TV ko landa ma partout message no ko lassé na ba kacha to ba ko landa yo bino ba journaliste zamba liboso tenga muka na benga rabino ngai nde maître Cercueil nde na invita rabino pe zamba la liboso te na bengi sa rabino toujours bozala rapembe na nga. OK on trozelera combat retour et ça la bien to royal sous to za babilili po ba lobi TV za radio te to moni image to confirmer que donc mec China Rambo makambo ne yango. OK na banzi na koloba mingi te na ko saluer kaka ba membre ba zebele na saluer maître Kisimbi na combat bundi na saluer maître Keita na combat bundi eza ba combat o nga na moni o sepeli singa na maître Liebo ba combat ba bundi yango sepeli na moni ba bengo na ringo zonga lisusu ke sauver batu kuna te na kozonga na ring te pona ni soki ba lobi na zonga na ring na kozonga na volonté na nga mais mutu akobenga nga te osikeke na uti de likolo ring na ketina se na zape mutu il faut na se changer pour essayer de bundi na koza kuna ba biema bote soki pour la caméra te et puis pour émission te merci la Mr. Chanzaki. OK merci beaucoup China Rambo ndengema et ça lui plaisir au mona makambo ngo c'est changé. OK na c'est changé voilà. Eh bien merci donc Nesaki bana Congo bana mokili mobimba ke makambango eza bongo TV za radio te boko mona na bilili babi 100% catch fétiche na été so bako contredire nga bino bo moni po o isalami wa eza réalité eza nango elo fiction te donc mutabengi saki biso ne lobi bongo China Rambo Cercueil maître Cercueil ndet ozana compte na e nema solez aliawa donc bono monde bitumbango bundami avec beaucoup de plaisir là na opesa Rambote na ingénieur Jal Kikita pourquoi pas na toute la famille Mavungu qui nous suit à cet net moment pour ça la plaisir vraiment na Fabrice Mavungu pourquoi pas José Mavungu Gani Mavungu
Saint-Tiche Mavungu, donc plaisir à trop. Mais maître Serké n'habite aussi, sinon déjà maître Serké, ce qui est le Robak César, au Robak Savana des annoncés, pour Talara, Bolobeza fait vert, émission qui t'aura partout. Sagbino Kaka, pour Nabeng Sarabino toujours. Pour Bozayanga, Boyaka, Nabeng Sarabino. Mais le Lominga Rolobeza, pour le deuxième jour, va combat pour combattre une semaine. Presque comme un petit balendi, va combat. Nabi ke lobi torozala, si malobi pe torozala, jusqu'à la fête torozala kaka. Okay, merci beaucoup maître Serké. Oui, na pesika rabana ya makala mbote bumbu selembau, ba fan club nanga, famille Kazadi, bachibachi basu chibambalo, John Mbombu, donc avec beaucoup de respect na pesi famille nanga mbote, bandeko nanga na pesi moi nanga bébé John, na pesi mbote. Merci à beaucoup, merci à Mingi. Bana Braza, Bana Ba Congo, monde entier. Donc, Tokuta na prochaine combat. Oui, merci beaucoup. Tokuta na prochaine combat. Okay, merci beaucoup. Donc, Daniel Akani ici, ma caméra, Zaleki Moussala Kitoko. Merci encore une fois de plus, na mon boss, Balobi, maître John Longo. Donc, maître John Nakata Switzerland, de ça, sous plaisir, na tout bazo ça toujours chance, na émission fait vert avec Gracien Ikoma. Balobi, et émission socio-culturelle au Pézar Mamambo, on a vu au Congo, Bana Poto Bomo, Ramambo, Nengele, Balobi, 100% catch, mais fétiche. Thérapeutique ni to mela toto luka nini to kende wapi balobi Gracien Ikoma yeyo abimi les sous na bilili na bino abimi les sous na betando ike na monde entier pour bo mona lisusu soda de la presse congolais Gracien Ikoma arolo ba les sous na micro ya rouge donc ma bezali na bimi les sous na bimi les sous pour la troisième fois pour na roista bino bana monde entier fait vert et déjà fait vert et déjà pour nous y a mbela bilo artiste alolenge na ndenge ba comédien danser ba politicien ba tout au balinga balo bana cadre émission fait vert avec Gracien Ikoma bolanda ngo wapi bana monde entier bana Congo bana Poto bana Belgique bana États-Unis bana Canada Rolanda fait vers wapi nulle part ailleurs balobi na Vérité Universelle TV service traiteur de SCA qui Vérité Universelle TV pour nous préparer les binos ba journaliste à danser ba émission en danger fait vert avec Gracien Ikoma isawana pour nous pesa ba Vérité tout donc on rosenga bana Poto bana Congo bana monde entier pour s'abonner massivement na Vérité Universelle TV pour nous zala toujours na temps na actualité pour nous zoa ba information na source ya propre ya danger donc bo s'abonner ka ebele donc minga koloba mbanga pasi o bandimela ka Gracien Ikoma o balinga vraiment émission fait vert désormais nulle part ailleurs Vérité Universelle TV na rolembate na rosenga appel ba s'abonner le la bana Poto le ba maître John Simao donc mama Misha vraiment donc je ça là vraiment qui toko balobi moi c'est pembe moi c'est sans tache balobi migolo bata pembe ba ki misa bangungi na ndoko menabi ke mama Misha na Poto ngungi ane troté donc ça vraiment plaisir sans oublier balobi mami Rosita na Paris na kata bobini superviseur papi le Congo il y a des grands potes à ma solo en donc ça là vraiment plaisir donc tout le rôle là RM Rigo Massia là na kata Autriche ba s'abonner massivement pour nous Rolanda fait vert avec Gracien Ikoma bo s'abonner massivement de na beta toujours c'était balobi mama Zozonzango Bobo Ikoma Pacho Latine juste des artistes peintres na kata Kinshasa mutaiko kanga bango sans oublier balobi des otaf ma mbenda na kata Russie côté malili ya kitoko bo s'abonner massivement Pichu Ikoma Mystère de l'Ouest bo s'abonner massivement famille Ikoma famille Viokolo respect